Karine Mokonzi mikolo yo soki alobi akomonana te to soki amonani te bandeko ezali eloko ya malamu parce que bino moko boyebi Karine Mokonzi abanda kopesa biso elengi akendeke konje te apemaka te memi kutu papa Matondo kuna azalaka na aza fanatique ya mutu mususu te kaka Karine Mokonzi me moko alobaka na biso aza convalescent akomonana te pe tomoni ye pe te bote bapapa bamama bandeko bote barando na barandonete bote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te bote ba jeune garçon na ba jeune fille bote bana mike na ba bébé bote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo bandeko Karine Mokonzi la baronne ndenge aza wana aza koprepare album aza koluka ndaku ya sika azolinga ainstale biloko nyonso sima ademare makambo oyo esengeli alors soki Karine Mokonzi alobi akomonana te ezali malamu soki Karine Mokonzi pe alobi akompartir na biso makambo oyo azosala comme télé-réalité ezali lisusu kitoko makasi eloko moko te pa ya Karine Mokonzi ezali mabe eloko moko te pa ya Karine Mokonzi ekotinda bato bamitungisama bato bakima to bato bayaka mingi susu te kotalaka biloko ya Karine Mokonzi na YouTube atia eloko to atia eloko te bandeko banzembo na ye ezali nzembo eza deja émission te nzembo ya Karine Mokonzi eza nzembo lokola banzembo nyonso ndenge oyo kaka miziki ndenge moko soko lamuki okoki koyoka miziki okotina chez Mokonzi officiel ba télé-réalité mingi eza pe wana to makambo mususu oyo Karine Mokonzi asololaka na biso okoki pe kozonga oza kotala okomona kaka Karine azali wana soki pe oke na Facebook na ye geste nyonso omonaka eloko nyonso Karine apostaka na mokolo ezali Karine Mokonzi elingi koloba Karine Mokonzi ye wana apostango mpona yo soki Karine Mokonzi aposte bonne journée elakisi mpona yo yo mpo kokozongisa na commentaire bonne journée soki Karine Mokonzi aposte kilt ya église ya dimanche ezali pe mpona yo okoti otali kilt ya dimanche soki Karine aposte Olga Kabelo mama Charlotte mateya na ye ezali mpona yo aposte bapublicité ya Bedachou ezali mpona yo otala pe osombela famille yango Karine Mokonzi aza active makasi na bachinois aza active makasi na bato balingaka ye aza active makasi na batelespectateur yango wana Karine Mokonzi situation aza nango sikoyo ezali situation ya kozwa ndaku ya sika pe koinstale ndaku kobongisa ndaku situation aza nango sikoyo soki asilisi wana fwa banda koprepare album na ye pe makambo mususu oyo ye moko abombi comme surprise
yango wana bandeko fo koyebaka yango koreklame eza mpe kitoko ezali kaka bozolakisa amour oyo bozalaka nango na Karine Mokonzi soki mpe ovandi bongo ozozela kaka otala eloko ya kosala eza mpe kaka kitoko eza kolakisa kaka bolingo oyo boza nango na ye pamba te bato bazali ebele na kati internet soki boza komitungisa mpo na Karine Mokonzi la baronne mama YouTube autorité morale icône vivante elingi koloba bozali penza de cœur na ye yango wana ezalaka toujours esengo tangu bozokanisa ye bokendeke na Facebook na ye na YouTube na ye na bareseau sociaux na ye nyonso pamba te bokomona likambo moko ye mutu atie yango oyo nyonso etiamaka wana ye mutu atie yango oyo nyonso etiamaka mpe na YouTube ye mutu atie yango ata mi atemo atie na YouTube me ezali Karine Mokonzi mutu atie yango ndenge botalaka ya bastar ebele ndenge botalaka ya Double King le grand mopao Facebook na ye soki etie eloko ezali ye mutu atie yango ezala babiro na ye basali yango yango wana Karine Mokonzi azali toujours Karine Mokonzi akeye esika mosusu te aza kaka wana ye wana Karine Mokonzi la baronne oyo ya bino oyo ya biso nyonso oyo azali mama YouTube apesaka elengi pe elengi ekokontinue kopesama en plus bobosana te aza réconcilié na équipe nationale en bref équipe nationale ezali ya kozonga bomona bevenema bomona te eza ya kozonga bozoyoka ye moko mama YouTube soki apesi bato mbote apesi mpe équipe nationale mbote pamba te ezali équipe nationale ezongi d'avance mpa nanga papa robo nalobaka ngo mbala mingi équipe nationale ekufa te mpo ekokokufa te eza équipe bajoueur nde bakoko change mais équipe eza kaka nazalaki na raison équipe nationale mpe ezali kaka ezalaki mpe ya kokufa te yango wana bareconcilie mpo soki ezalaki ya kokufa balingai baloba tozongisi équipe nationale nsima toreconcilie me balobi bareconcilie donc ezalaki alors Karine Mokonzi la baronne azali bachinois batelespectateur bazochane mondele bino nyonso napesi bino mbote ezalaki wana papa robo ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc nakoki koleka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.